Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Bonjour, bonsoir, Nabalandinho, surtout Bazolanda so Libanais ya Mboka, na yambi bino lisusu na kati ya émission na bino to vandela masolo na salon na kati ya chaîne na bino bomisana toujours komona Tania Weloli na Congo check TV vraiment ya liboso ya ko banda vraiment maman na likambo na memeli bino parce que na memelaka toujours bino bastige na masolo ya bien o ndenge so likala mokili na ko banda liboso na ko pesa mbote na mo boss sibu to mo place oza papa ba yayo vraiment yango wana pona nini tena pesa moto wazali na sima kamera waza ko bimisa bilili kitoko ndenge toujours bozali komona Jerry Corbetox desa et tuta bango mobali ya mbuma na zolo na kokene mbamo na mama na likambo o tanya memeli bino no mama na sujet ezali ya ndeko moko azali na France malobi na tanga kombonete couple na ye vraiment ezali na makelele selon masolo ya beteli ngai balingaki na mobali ni na poto ndenge toujours ezalaka na makambo poto ndenge toujours ezalaka mwasi azosala mobali mpe azosala donc bango vraiment salaire na bango soki vraiment bazwi salaire na bango vraiment ndenge toujours salaire pardon ya poto emisana kobima bale 10 bale 5 badate wana boyebi soki bazwi salaire na bango bavandisaka salaire na mesa basali calcul o tokotindela bandeko ya mwasi o pe bandeko ya mobali na poto o tobomba ndamu po talaka ndenge ezalaka na makambo yango nde ekoma toujours kosomba mwa mabele malgré ke kovanda na poto me mwa mabele na kini ezanga te o tokosala bo o tobomba mpona babotaki ka mwana moko tosalela mwana mwa boye bilambe ezangi mwa boye o tosala boye vraiment bango mibale na salaire na bango basalaka baprojet très bien et puis bayebi pe déjà ki basomaki pe déjà mabele babandi pe déjà kotonga eloko nini eleki na kati ndenge toujours ezalaka mwasi ala moni mwasa mzolo kwa na salite na meka koma kobongisa ndaku na bongisa koma ndaku kala vraiment na bongisa vraiment na longola biloko akala lokwa na sombaki biloko asike kota la ndaku mwasa akobongisa ka biloko ndenge toujours ezalaka mwasi aye komona ba resi ya western mobali wa tinda na bandeko poto o ye ayebi te ye ayebi problème wana te ki atinda mwasi aye komona ba papier mususu donc aye komona ba papier nzoka mobali asombane pe déjà ndaku na kisasa mwasi aye susu komona mbongo ebele mobali ya bomba na kati ya ndaku mwasi akoyeba ta lobi na yebi salaire ya mobali nanga bien na yebi pe na ndenge tosalaka ba projet nazoyeba te mbongo azwi yango wapi puis abombelanga secret bengane tozalaka na secret te tosalaka ba projet nyonso tout ensemble totindelaka bandeko ezala bandeko ya ye nga na tindaki ezala bandeko to toyebi ndenge nini togéraka bandeko na biso na kisasa na ba projet oyo toza nango nazoyeba te Tania lokola yo ozalaka molobeli na biso na Congo check omeka mpe kokabola lisolo na ngai pa bandeko bakolanda nga na bandeko kozala bona plateau bayebisanga nasala nini na likambo oyo na divorcé to nazala toujours motema munene ti siko mobali ayebi te ke nayebi lisolo wana ayebi te ke nayebi ke namonaki biloko wana na bombi secret mais ça fait déjà 2 jours nazoyeba te nini nasala nazoluka conseil pa bandeko sans plus tarder ndenge toujours bomisana koyeba ke na kati ya plateau nazalaka nga moko te nazalaka toujours na bato oyo bamekaka un peu koyede biso na baconseil na makambo oyo toujours ezalaka na kosenga na Jerry Corbetox afongola biso na kati ya plateau. Merci beaucoup Jerry Corbetox parce que vous allez toujours wana tant makambango esalimaka na kobanda liboso na kopesa mbote nde toujours boyebi toujours nde nasalaka. Bonjour maman. Bonjour. Koyeba kombo pa bandeko bakolanda o malgré ke nga na yebi déjà. Encore. Merci beaucoup mbote papa. Oui, mbote maman. Kopesa kombo pa bandeko bakolanda wana nikili. Oui, kombo na ngai ni Vilema. Merci papa Levi na awa na mopanzi na ngai mbote mama. Mbote Tania. Mbote pa bandeko bakolanda. Bino moboyebi Sarah Weloli. Merci beaucoup Sarah Weloli na kipa ya maman la biso maître sexy mbote. Mbote maman. Kombo se sont rappelé bandeko bakolanda. Voilà souci kama ko rappeler. Bon, pona lelo tobito ke musika te ya kolobeza mingi ya.
Crispin Kisoka. Merci beaucoup, maman Crispin Kisoka. J'espère que Bolandi vraiment sujet nanga bien molobeli vraiment ndenge papa maman wana lobi ya kosenga lisalisi na moi conseil. Yango na kokende liboso epa ya maman na biso po na yebi azalaka moto na kimia. Maman na biso encore oki lisolo oyo ndenge na beti na yebi te po na yo conseil nini kokozala po na maman wana. Ouais, merci pour la parole. Na maman po ya madame te awa. Pour ngai ya na bi pour na yebisi no mama wana donc to lo bagalo na biso ngo kaka mais il faut na okuluka mbongo oyo mo na ndako na yo wana o mobile na bomba wana ava osinka ava ozwa décision ya ngoma libala na yo il faut na okuluka yeba mbongo wana eza na projet ni oya bombeli yango ezaka adini te ke no so mobala osala faire moko boye soit osala ba projet moko boye yo mwasi oyeba yango mais ba ba betaka nyonso ndenge ba yoka na bolingo na bango koki ko bombela moninga projet te nyonso tout projet faut bocha na misa bien sûr mais mobile moi ça c'est mesuraka na mobile te parce que mobile dans un maître ya ndako maître ya famille ya yebi peut-être azosala économie moko oyo kesunga bongo ya ndako oyo ndako atonga mwasi ayebi te bon mpona oyo ndako mwasi atonga mwasi ayebi te babilo mobali atonga mwasi ayebi ekozala aza na mposa surprendre mwasi ekozala surprise qu'est-ce qui prouve que non ndenge atongi ndako wana soki mpona famille na ye mpona famille na akotonga te babandaka na 1 yava ya okóma na 2 bon mpona ngai mama kose panike na yo te luka nde ofandisa mobali na yo otuna ye namoni mbongo boye namoni boye mpona nini okashelaki nga vérité na place yo ozwa badécision tika ndako eza likambo ya boma libala te ezaka likambo juste ya compréhension oyoka projet ni mobala aza nango nini oyo mobala alingi asala peut-être cause à la surprise parce que biso basi tolela ba surprise trop donc c'est un peu ça pour ngai merci beaucoup naki na mopanzi ya papa ya biso levi papa la biso qui vraiment tant que yo papa vraiment na likambo esalemi na yebi te liloba nini okoki koloba. Oui, merci maman Tana ndimo pisinga maloba mpona ngai vraiment na yebi te même ntango tokendeke kosala ba mariage na niveau ya état civil basalaka toujours babie ezalaka toujours bien commun mais mobali azalaka maître ya ndako mobali mokolo ndako nde mobali même bosangisi biloko na mobali kaka moto azali numéro 1 akoki kozala na mwa eloko na ye mosusu boye akoki kobomba aza na droit te ya kolakisa nyonso tu epai ya mwasi na se parce que mwasi nde moto akozala soumise na mobali mais azalaka toujours soumise et puis nde bayokalaki na bolingo na bango ke babombanaka makambo te oui yango wana aza soumise mais mobali aza maître mobali akoki kozala na makambo kozala maître nde elakisi kokache mo vérité non eza kache te akoki kokache te mobali aza na droit ya kosala nyonso oyo akosala na volonté na ye sans ke atuna mwasi na se parce que aza maître mais wana eza te ke sans ke atuna mwasi ko sans ke atuna mwasi wana ezaki abombaki matanya oyo excuse ngai eza kokache te oyo soki ezalaki kokache aurait jamais kozwa bareçu wana oyo ya futaka bambongo amema ngo na ndako te mwasi oui c'est ça parce que mwasi nde abongisaka ndako mwasi nde koyeba peut-être ayebi ça fait déjà 5 ans mwasi nanga azwa matin ya kolongola ta mosusu ya mbetu te atika yango akolandela mwasi oyo atipaka ndako na ye te mwasi akontrolaka point tous les 4 kwa ndako na ye te sekaza mwasi te mwasi malamu quel que soit qu'elle au travail à dur pendant la semaine il faut qu'on nous cata moi jour à moi 2 jours le faut m'a contrôler mon panzi nini mfumi nani pourquoi akufa kiwapi merci beaucoup nakena no na mopanzi ya maman na biso non ba non na Crispin Kisoka na ebité vraiment Crispin Kisoka na sujet oyo vraiment pour na yo lilobo ko cause la ligne pour na maman on a na France. Bon merci beaucoup. Moi c'est Mandefu, moi c'est Monsieur Lala. Pour nga déjà ba o ba la nga déjà ba lobi a Crispin Azuma lo ba déjà réponse n'est déjà ba yebi. Tant au lobby que na mobile wana ba yokana mbongo nyonso salaire nyonso basalaka batara sur la table ba départager papa tala boy moi si pas yebi que fona tindela ndeko na ngai belle-mère maman na ngai et tout mais tant que yé a sali ménage en ndako amoni mbongo wana amoni ba reçu omoni biso basi na epite motemo nzamba pesa biso mais pona ngande na zabo mama Tania mbongo wana na bomba ye ba bomba kiti ngapi no sani
na bombango bomba mbongo nini moni na bongo soki eza mbongo ya projet ndenge mama na kasi ndenge alobi soki eza ya projet nga mpe na bombi ye pa bombaki tourna ye nga mpe na bombi comme eza ya projet na oyebisa mobali papa avant na oyo nayebise nano topoza nano baquestion que ta papa tala nasalaki ménage namoni boye pourquoi olobaki na nga te soki eke baréponse eza mpona ndako wana siko mobali asombaki mpona ndako nakokoma mpona ndako wana te mama totuli non oyo nasimbi nano na maboko ndako nasimbi yango te ndako aya na kini nga na kosimba nano oyo wana nga mpe na garde yango keke part natuni ye papa tozaka nga na yo pour les meilleurs pour les pires so nauti mosala chaque fin du mois oyebaka montant salaire na nga mpe nayebi montant salaire no ndenge eyaka na bacompte na bapoto ndenge ezalaka batelefone déjà bango kuna déjà ekoma nango développé monsieur intel madame intel pardon vous êtes payé de tel montant nayebi ke bafuta yo autant mbongo namonaki wana na ndimi te na salaire oyo yo nde togéraka ngo okoyepargne oseka aza mosala mosusu oyo azwelaki mbongo wana entre guillemets nakotune papa mbongo oyo eza ya nini mpe ya nani comme mpe moto abombisaki ye avant nasilika nazwa badécision mosusu mosusu ndeko moko ya mosala mbongo ya mosala boye mosusu koyebisanga insécurité abombaki mpo na ndako ya bombi ayebisi nga te ata kutu basurprise yango na Congo lelo boso akufaki siko ye moto aprepare nga surprise madame alobi soki akufaki siko na nga na non dans la vie faut s'attendre à tout mama Tania place maladi to liwa place ebetela mugongo ebetela biso na porte toyebaka te ekoya briske pa ke musala bombi bu ebongo so batuti pona bambongo atindelaka bandeko ne oyo yebi te pona bambongo atindela bandeko ne na yebi te wana na ne choquer nga naza kose sacrifier nazokina bamalili ya hiver ndenge ezaka ya baglace wana mai kutu ya libanga kutu ya kata congélateur okosimba te bongo ya kuna nga naza kose sacrifier mosusu yo ozotindela mama bino 200 nga mama sono otindele 50 mpona yebi ke oyo tozosala eza mpona veni ya mwana na biso mpona biso moko lelo un jour bato baseka biso te batyola biso mpe te mais yo ozosala ya minene kuna famille na ngai mosusu oyebini biso na bakina tobula mabe po famille ya mwasi mpe batala mpe famille ya mobali kuna babi bomona te kote kuna ko ya Jean abongisaka famille biso ya na biso aza miso elala biso tozozwa eloko te oyebi nde bandofinganga wana yo pardon mama esiko mpona yo soki ezalaki yo ningo osani ben mpona nga le choix est clair mobali bon esili ye po pour les meilleurs pour les pires yango ye namoni yango su te na bongo mpena nozamona pour moi tant que tu me caches elle quoi dit tromper nga pour tromper nga ya solo te na kina ngapela mbalo bombela ninge c'est que vous avez pas projet déjà vous avez pas non yes on a projet pour déjà bombeling nga mbongo abombeli nga ndako ngape projet nanga bongo no za sali boso za ma sali boso te mais tango lo ba comme faut pesa keloko oloba na pesa pardon vraiment pardon to kabwani pour les pi na bien yango wana mais son na bongo bando charter bando konta ba le on se sépare on se sépare nga na ba bien tozana na bongo siko on va se séparer le mokile tika na pombi yango tono ya ki to te kalpa mwana po somba ope na mbongo nga ona kenda mais oza ko sa développement famille na hôtel bon oza ko sa développement famille na hôtel merci beaucoup to kena na Sarah Weloli pardon mama Crispy Kisoka Sarah Weloli na invité soki ezaki yo vraiment pona mama wana liloba nyoko koloba na ye maman na makambo nyonso tu ekomeli yo c'est carrément que mobali aza ndoki alingi obala ndoki ovivraka na ndoki mpe soki ngai yo na makambo oyo ekomeli yo na axe yo asali parce que si ozalaki que réellement que bandaki kobomba na makambo te bozalaki na baprojet bino mbale alingaki azala na likanisi ya kobomba mbongo to mpe kosomba lupango so déjà asali acte ya bongo elakisi ke aza na baprojet mosusu aza na baintérêt mosusu sans yo elakisi bongo mama cho eza clair to yo découvrir mama bongo mbongo wana yo moni koyebise mpe lo te bombango
banda romela yo pe banda kosala makambo sese beta ye mama na ku otike na litabisa mbasu na poto na invite so mbasu za la kuna na poto litabisa mbasu ko etika le mama la cicatrice so avant de raisonner basi ala papa parce que vivre en ndoki azandoki merci beaucoup maman biso ya pardon ebi papa linga loba oui na ngala loba moke oyebi mingi na bangala balobaka mwasi alibala zalaka motema moto te lobango na mnoko ya bino nani mwasi alibala azalaka motema moto te sikola mnoko na bino na mnoko mboka na biso tobake wali otumba apo ya kotema ntie na ndeni moni oza mwasi alibala oza makangu te oza mwasi alibanda te oyo kina posa likamoko sanke oyeba non mais ya sala déjà likamoko même kina sali eloko na sali sanke oyeba kaka ndenge mama alobaki peut-être cause à surprise pour na yo pour na famille pour na wana est-ce que na mikanda lupango oyo kuti wana est-ce que kombo na weza te ya Monica kombo mobile Monica bien kombo kombo ya mobile peut-être kombo na lupango wana ikozala bénéfice ya mwana et puis so mwana bénéfice skonde nini oui koyeba te tango mwana kokola bike non papa azaki na lupango même ki mama yebaki te omona biso bana mikolo eboye tolinga mingi ba mama ki ba papa mama tanya to kolinga famille pa mama koleka famille papa te loba nanu olobi bien na mikanda oyo ndeko mwasa monaki est-ce que kombo ya mwana to ya monaki ka kombo mobile moi te ke mobile c'est ça jamais mobile ko sa lopanga ko koma il faut kaka koma bana est-ce oui titel kombo ya papa omoni normalement parcellaire ezalaka il faut koma kombo na yo kombo ya bana to koma komba mwasi te kombo ya bana mais kombo ya mwasi ni kombo ya bana problème c'est ça mobile wana za mate yo zalaka ndenge histoire yeli mais histoire bateka ezalaka il faut ebongo soki yeti yo sombi lopango bala to bota te est-ce que zo ezaka objet faut cha kombo bana amoni mwasi wana moni kombo famille na kombo ya ye de kombo famille ya ye na kombo mobile oui mama kana yango na kolobaki moni mwasi tango kaka moni mbala moko azalaki agité il faut yango na lobaki keno mwasi alibala azalaka motema moto te tango moni likambo il faut d'abord observer aza pas agité te pas lui amoni koyebisa mwasi wana observer aétudier nano likambo akoki koétudier 2 semaines 3 semaines même 1 mois pardon na likambo no solo ba aza étude ou bien à vérifier ou bien comment lo ba bien non pas pour vérifier information akoki vérifier moko il faut se poser nos questions est-ce que le pango oyo mobali akomi kombo eza ya ye basembele na famille te est-ce que mbongo oyo omoni papa tango lobi asala étude mobali asalaki étude abomi soma mbongo wana ebele mobali asali étude asombi lupangu sikoyo ngai étude na nga nasali nazwi mbongo na bombi étude nga nasali lupangu wana fo aloba po ezala komba mwana ngati muso seki na komba mwana ndenge nazwa maîtrise na ngaki na bomba peut-être sombi on peut eza na mwana mais komba mwana ezate pe en plus na moni ba reçu ya Wester atindelaka famille na imboko oyo nga mwasi na ye ya sala ketide aloba kate nga petite na ngai pe fo bolela ngoko oyo c'est pas dit que non non parce que ceux qui causent ça makamon on a été pourquoi me ça idée que tout 500 ans pour la projet voilà yo ils lianga 24 heures bimisanga zoba yo so ablo bomba ki zengi que je suis o ya ngala 500 la yo o 500 la o la tie na o yo continue la zoba ya famille na ya la bon ça na moi c'est ça va la bongo yo ça va maman on va la rendre ko cacher c'est ka ça na moi c'est na ki pour me faire la pote comme yo sala mobali na yo ntango mobali akomi na niveau azwela mwasi na kini seke yo tozali na poto ozamaka malamu te po pasa poto mpe bazamaka malamu te yango wana eyusaka mibale nyonso te bonina kobebisa
réputation basi non basi nyonso te parce que basi pakini bakoma na kambi ya kotia mibali na kisi ya kolesa mibali ezalaka surtout so atimbeli ke jikala azalaka mbongo jikala afongamaka natia na mwa kisi c'est que yoza par moi non je ne suis pas non je ne suis pas parce que biso basaki tolingaka plus mi kokondamne basi ya poto ke basi ya poto bayebi kose comporte te envers mibali na bango c'est pas ça mosusu ya mobali aza sérieux te kobala elakisi te keno kozala sérieux oui madame eza yango te mpe kobala elakisi te keno korendre nga heureux non nayeba mwasi wana ntango asimbaki d'abord balivre ya lopango est ce que amonaki na livre wana eza mobali moto asombaki mobali asombaki na kati ya livre lopango eza vraiment confirmé ke lopango wana eza ya mobali amoni na baresi amoni na mbongo oyo mobali asombaki lopango est ce que na suka wana na kombo bakombo parce que bakombo s'il vous plaît ntango naopesa sujet na nga naopesa bien parce que buka lopango eyebanaka toujours ke lopango eza ya mutu boye eza ya papa oyo na famille na ye eza ya papa oyo na mwasi na ye na famille na ye ndenge toujours batiaka mwa mobali wana atali bien amoni kombo ya famille ya mobali amoni eza normalement ya mobali ne kombo ya mobali na ye amoni mpe na bambongo amoni mpe na baresi c'est ça oui yango nakolobaki conseil oyo nakopesa madame wana akanga kaka motema libala eza libala mobali okangeli nga motema omoni bato balataka boye baréponse na bango emonanaka déjà mais wana directement komi kofinga mu barespectaka basi te oza bajara mibali oyo ezaka ke na bali oyo esili mozo eloko ta part dibala c'est pas ça kobala nga elakisi te ke non so balinga ndoko naza so eloko te mpo deja obalinga se kende obalinga osalinga nyonso na vie te mais kobala yo korendre nga na kati pardon kobala yo elobi te kende obi kokoma likola mobali soki obalinga elakisi ke bomengo nyonso yango alaka mpo obalinga non wana te madame Zara yango nanga naloba mwa moke mokolo nakanisa mokolo wana ntango papa ayaki na famille na bino ayaki kotika mbongo epa na bino ambali azwi yo eske yo moto okende kotika mbongo epa na oza na droit ya ntongo yo oye opesi mbongo mpo obalanga elexis ke mbongo wana obalinga esili osalelanga selo omonte na vie mbongo osimba na vie wana osala mpo na prochaine non eza na chance toke na bible ntango obalinga ozi change la vie na ngai mwasi ayaki nde kosunga mobali même na bible okomona ke mwasi aye nde kosunga mobali nyonso to mobali akosala oza na droit eza na principe administrative omonaka keno chefu azalaka na tort te ndako papa azalaka merci beaucoup s'il vous plaît bomba eloko lingo loboloba ola suki émission vraiment merci beaucoup na bandeko nyonso vraiment boza na liboso ya batelefone ya baordinateur ya batelevizio na bino vraiment mpona kolanda émission ya Tania Weloli émission kitoko boye tovandela masolo na salon nde toujours boza komona na kati ya plateau tovandeli masolo na salon émission na biso ekomi kokende na suka mpona d'abord ya nga napesa bamboto bien nini na kosengela bandeko mwa liloba suka mama na biso encore na bambote ya 2 personnes opesa mwa mama na biso aza kolanda conseil osala mwa mbango mpona Jerry Cobetox déjà a déclaré air na ye. C'est bon, merci beaucoup. eloko eloko oloba na ndeko mwasi femme sage bâtit sa maison yaya mbongo mituka mapango tokuta yango kolanda na oteke ozongisa bozwa mbongo wana bomba sala boye eke barcelo eloko te ekilongola yo eloko te 25 mbali na yo
talisa mobali na oyo omoni na ndako tuna ye pourquoi asali bamakambo bongo sa même ayebisa yo ainforme yo après wana nde eke ozwa solution na réponse na ye mbote na ngai napesi mbote na ngai na mama Aminata Amilipio na France kanga ye nde nzamba bamama ya lio napesi ye mbote pasa napesi susu mbote na ngai balobi mama Dedeline Mibamba mama social depuis Gabon mama ya yo ya wana. Merci beaucoup nakina papa la biso lilo basuka. Oui, merci madame Lilo Balanga suki ezali na kozonga kandi na lobaki liboso. Mwasa libala azalaka motema moto te. Kitisa motema kanga motema. Nyonso tu ekoleka malamu. Elongo na Yesu tokolonga. Bon na bosani te bas bopeke talaka yemine bas bopeke zalaka. Mondeko moni na zabo talaka. Yembe zeta mwanze mamona. Madame na oyemba talaka ndenge na zabo ye. Go de shawe loli mutasala ngazala. Bravo, easy, merci beaucoup. Tokei na maman la Sarah. Merci, conseil à couper ça la maman et c'est que oh mon bal ya sali yo abo bandaki histoire na bino tozala kité tokoki jamais obligé que boya mon bali par amour okoki kozala na yo mais zala mayele mamba mbongo ko pesa sous confiance te po mbongo eboma batu mbongo eboma bala oyo asali oyo mpe ezongisela ye bongo bambote na nga napesi na famille na nga mobimba famille weloli na bato nyonso ya poto bato ya kine bafani na nga nyonso boza ebele merci beaucoup Crispine Kisoka ba nana kolobaka mama ndongo oza wana nde ndeko Sarah lobi ke kopesa susu confiance te po opesaki confiance abusé nango po ese répété te mobali no mobandi kala po botine mpe mwana moko comment a éclairci yo na makambo mais pour mbongo wana po yo posala kite mbongo abomiseka izape ya yo bomba yo pe somba lupango mususu po boke match ni oche komba mwana ye pa che komba mwana kuna ye pa che kombo na yo po che kombo na ye po bo panza na bino te po boyo loba obiso to panza libana no te to pe soka juste conseil abuser na confiance et tout je veux saluer balobi ya mwana mobalo ya nzoto mikie mulaya zo simba mato ya ba mama mikolo le roi Ibrator, contre-maître. Salutations, place aux arts. Je salue aussi. Merci beaucoup pour Kati na moni parole comme yanga nga pe toujours na kolobaka ka maman eloko eleki nzambe ezate bikamunyo surtout to chango elongo na nzambe merci beaucoup mais ezala ba maman oyo ba se respectaka o ba gardaka mabala na bango balinga ka mabala na bango na maboko ya nzambe lokola mama Zizel yoka mwasi ya pembe mwasi ya mabondeli na pesi ba mbote place ozali lokola mama Anisha mwasi oyo azala vraiment na kati ya bonzambe mama Anisha fundu place ozali na Belgique bana Belgique ba maman basala ka lokuma Belgique na pesi bino pe mbote na bosanité na kopesa mbote lisusu epa ya moninga ya Gode weloli na pesi mbote pa mama Angèle Kiasika mwana ya France mwasi ya mbongo kwa la bosanité mon boss Sibu Mutombo mutoza na sima caméra Jerry Cobertox donc bo s'abonner belé na Facebook na komata nya weloli okomona nga demande ami ba conseil et ça sera toujours bien avant to kele na suka mwanzembo et puis wana ndeza la bayi na biso yembela biso mo elo Mana moyo lo alia wante pela o merci ouais vraiment c'est pour Zizel Yoka nzemo komeza li ya Zizel Yoka yoka ngo bien moi ce qui toro moi si ya pembe je vous aime beaucoup Comment check TV Yasi ba mutombo Comment check TV Yasi ba mutombo